ancêtre wana ngana convoqué ancêtre wana donc soy na lobby ke na osala ascendance tikuna ascendance wana ezali terme moko pona ko faire comprendre batu ke non na okutana na ancêtre wana mais lingo lo bateke ngai na lungwawa na keti kuna non ezande ke esprit na ye place o yango ezali na séjour des morts esprit na ye ozala convoqué na o convoqué esprit na ye par parole mystérieuse par ba mot magique na convoqué esprit na ye ba esprit supérieur ba basani ni bazu esprit na ye nyoso neza na za mandat d'amener ba pratique on eza nango normal eza normal na mutoa e na neti na ngai na ngai naza na makambo nzambe pesa na problème naza habilité d'abord tant on a lobby na yo awa tant on tuninga question tant on a répondre que na okota en contact na ba ancêtre ya liboso ya famille wana est-ce que okinga na sala allusion à cimetière te po amswabi abenga ba to na sala allusion à cimetière te mais na sali ka allusion ya séjour des morts koniata kotambola eza mabe makasi na vraie forme ya spiritualité kotambola na tombe koniata tombe eza mabe makasi bo ba okende sala sexualité azu moi sinazo kende sala yango omoni babiloko wana nyoso tu hein eza eloko euti na Toutankhamon wana omoni rituel eza l'ensemble des rites funéraires Toutankhamon pas mort spirituellement les morts ne sont pas morts comment est-ce que mutu akufa na famille no mutu si akufa olotie na ndoto ndeni olotie na ndoto azoloba no makambo aloba na bazabolo na l'église maître Charles yango na lobi kasite mboka na biso ezobongate pona mauvaise orientation oyo ezana ba église mboka ezobongate pona makambo wana nyoso tu tonga na zolo bakenote il faut ba réforme spirituelle sérieuse et salama na mboka na biso po ba yo kaka biso ba maître spiritualité yango moni bazo kendegaka de bazo kende bazo sukaka donc ndela bande ko loba moi si au mona famille moko oyo bato bazaka liposo bazaki peut-être na kindoki to bondoki au mona donc comme héréditaire donc comme outil lien moko ya mabe bana o baza actuellement basi bazaki to comme ba obalate mibali batangi classe mais bazo misalate donc au mona moi si soka zuka mobali soka basangana mobali wana mobali akake libela donc euti na descendance na descendance wana ko tuza descendance te ascendance ya on a ascendance euti likolo donc na ba 4e génération ezokita donc lien et botamaka bongo donc tuza na lien oyo ya malamu ezali lien pe ya mabe ezali lien malamu eza ba ona tangaki que na famille wana bazana kibokonzi to ba da famille wana batu bazaki ba haut placé na famille wana donc ezo kita de génération en génération famille oyo bango bazalaki na bakibondo ki trop to famille wana balingi fétichisme mingi donc eza eloko oyo donc pénalité wana bana nde oyo bakoko nde baonde bakosani ni bakosibir yango to batu pe wanda ko boma pe batu oui oui donc c'est un cas de fétichisme donc fétichisme na fétichisme ezalaka donc kuna le péché n'existe pas donc là-bas il n'y a que le pouvoir donc ça là pour aux alaboué donc kuna ba régularité na fétichisme so biso ba maître spirituel tozali pona ko recadrer bango donc makambo bosala moni kende boy pona yo moko pe ozala protéger lobby ozala frapper na inconvénient à biloko wana te ozala frapper na ba inconvénient à biloko wana te mettre chaque balien familiaux balongola kango to pe ba chanza kango oui balien ndenge za ndenge wana omoni ndenge bato aloba ke note to kati balien wana eza ba supputation o bato basalaka lien kata na ate balien kata na raté lien zakande réparé lien kata na raté maître chaka bandela balien kata na raté na bike nuance wana na yo moko comprendre ngo mate
naza ko expliquer na église belé lelo to kata ba lien familial nyonso no esprit de mort ba nini ba lien wana nyonso elanda kabino to kati yango mais maître chaque zolo ba lelo ke no ba lien familial ba kata ka yango te mais ba réparer et kata na gate mais ba réparer yango nuance wana mais lelo autant zolo ba ko réparer na ko kata et ça des choses différentes ce que le lobi e bozo réparer lobi pe ko beba lisusu zongi nene zaki kala mais ko kata et ko kata na pe sili yo kanga isikoyo ba question za yo ba réponse za nga yo ka sikoyo na expliquer nuance wana ya ba lien ba kat et kata na gate mais ba réparer on a expliquer nuance wana omoni bato bakendaka ke ngomba ke soki mangengenge ke soki wapi na but ke o bakata ba lien wana eza ba gymnastique inutile lien ekata na gati lien ba réparaka yango oui lien za attaquer mangengenge na lobi ke wana nion surtout eza ba gymnastique inutile maître Chaka oui mais j'assume ce que je dis. Mutuma bambi tolo na se, ate tolo na se na etoko. Non. Atombola prière oyo ba congolais na ba congolaise ba osala. Eza prière moko eza canalisée na ignorance. Les Congolais et les Congolaises ne savent pas ce qu'ils veulent. Ne savent pas ce qu'ils veulent. On se comprend. Donc, la prière, ce sont comme des moutons. Donc, bachebinoka na mulongo boye donc bozo ke do oyebite ke mulongo ezo me biso wapi. On se comprend. D'abord, lien et katanagate, mais lien ba réparaka yango. Ba réparaka lien wana neni, ba réparaka lien wana na ba ancêtre o ya liboso. Ya ba clan na bino. Maître Chaka. Parce que nga personnellement de na ba réparaka ba lien wana na ba ancêtre o ya liboso. O ba vivaka liboso. O baza cause ya malheur oyo génération actuelle les vivre. Mais maître Chaka Léon na église bazo ibisa biso bokoko eza bondoki maître Chaka. Na lobi na yo ke ignorance eza totale. Na église ignorance eza totale, amateurisme spirituel eza na cette église eza totale. Donc makambo oyo yo nazolo ba oyo po boyo ka makambo po bo comprendre ngo il faut zaka ba biso ba maître spirituel. Bato oyo bazo prétendre que za la liboso na bango wana baza suffisamment outillé na matière T. Bango mo balandaka biso, bango mo ba poser absolument ba question. Ba complication bazo ka ba consulter ba biso ba maître spirituel. Maître Jacques expliquer dans nous il faut qu'on consulter ba ancêtre ya liboso. Oyo bazali cause ya malheur oyo génération génération actuelle bazo vivre. Bazo peiner. O consulter bango ndenge nini maître Chaka. Mais na ko invoquer ba ancêtre wana. Ceux qui n'a invoqué bango. Ngai na ebi famille na yo. To rejoindre pe bandeko wana ke bondo ke kotina kati maître Chaka. Non, wana za bondo kite. Tango bango ba bimisa batu banyoka la mabumu banini tout donc ezape bondo ke bango sala. Ba kufi maître Chaka na église ali muta soka kufi déjà les morts bazonga kali susute nyoso ke no sala kuna et comme c'est du péché maître Chaka. Au fond la ba brèche belé webi. Ba brèche belé au fond là. Les morts sont morts physiquement. Mais spirituellement, les morts ne sont pas morts. Spirituellement, les morts ne sont pas morts. Comment est-ce que mutu akufa na famille no mutu si akufa olotie na ndoto ndeni olotie na ndoto azolo bano makambo alo baba na bazabolo na l'église maître Chaka yango na lobi kasite mboka na biso ezo bongate pona mauvaise orientation oyo ezana ba église mboka ezo bongate pona makambo wana nyoso tout. Il faut une réforme spirituelle sérieuse et salama. Namoka na biso. Po bayo kaka biso ba maître spiritualité. Yango moni bazo kendega ka bazo kendega ka de bazo kende bazo sukaka. Bozana ba makanisi ya malamu. Ba autorité baza makanisa malamu. Ba sala malamu ba bongisa mboka. Mais le rôle spirituellement déjà biso na ba entité originelle spirituelle na biso toza déconnecté na bango toza déshumanisé. Moi mon makambo ki nezate parce que c'est la spiritualité qui contrôle le physique.
Maintenant, il faut consulter les anciens ancêtres. Ancêtres, on a les bosso. Quatrième génération avant. Ancêtres, on a les bosso. Bango. Par exemple, yoko ye par la ngai, non maître chaka nazomo na magamozo marché nazomo na boy na tangi même makambo boy. Non, pas exemple na bioté, non pas exemple. Ata pengai. Eloko liboso na ozwanini. Olobi ke note na ba église, nazonga momuke, obi na ba église bazo ba o kindoki to kindoki. Kasi bango nyoso ba pasteur na balongo na ba komo na bango ba mboka ti. Loka ba bi kindoki, balongo na ba komo na bango ba mboka. Balongo la ba komo ba mboka wana. Pour abiza kindoki, pour kombo mboka eza coutume na yo. Kombo mboka eza lien aux anango sanguin. Yango wana izo relié na kombo na mboka wana. Joseph Jean eza relié na kombo na hote wana eza ba kombo mo bambami ko bambama. Oui, pas nga nazwika non na yo. À partir ya non na yo. Soko yebi kombo ya koko na bino oyo akufa te. Ozika kombo ya koko na bino mobo akufa kaka. Soko yebi kombo na yete. Upesi ngai kombo ya mutu moko ka mususu na famille na yo oyo akufa oyo azana lien na famille na yo. Soki pe oyebi biloko wana nyonso tuté oyebi yango te. Ezana entité moko originelle spirituelle ya RDC ya Congo. Azali na consultant entité on n'a pas famille ngamba mokuna. Entité originelle spirituelle ya mboka na biso. Maître chaka sa principal. Amuta na nabango. Oyo aibisa oyo identité nyonso ya batu babota oyo abanda ko betela ngai masolo entité wana a révéla ngai entité wana aibisa nga a révéla ngai ko banda l'an 840 oyo royaume Congo et Salamaka abandi ko ebisa ngai e bandaki boye ce comme le pouvoir wana royaume Congo wana pouvoir wana ba habiter que note pourtant ba tout temps ba yo ka que note tolobela boko ba kan son dire que note photo tika babila moto ando lata barafia non eza bongote concept spirituel wana o ezalaki na royaume Congo na l'an 840 eza eloko ya ko ramener lelo po mboka na biso sanini ezwa éclairage mboka na biso bonga. Maître chaka yebi ba entité wana. Ba entité wana oui. Azala kana contact. Nangana bango nangana ba entité wana nazana ba lien moko makasi na bango. Tozongi na mukolo oyo ba autorité ba wando prêter oreille ba yo ka biso ba maître spirituel. Ba desiderata mingi aussi la na makamba politique. Maître chaka tokozo ba volume na ebisi ba tukeno eza ba volume to lobela beaucoup plus spiritualité. Oui. Tokota na ndenge zo ba makamba Congo ya depuis 1800 non, l'an 840. L'an 840 ba entité royaume Congo ezalaki tokoluka ba émission spéciale pour na wana depuis temps wana né entité originelle spirituelle ya Congo a metela ma a révéler nga ba biloko wana nyonso tout alakisanga ba image révéler nga ba masolo to kobeta oui a révéler nga ba makambo na nyonso tout nde oko tozongi na balien nde oko koma kombo wana oko ozala en contact na ba nde na ozala en contact na zui kombo na yo à partir ya kombo na yo ezala kwa visa kombo no oui ezala kwa visa oyo ko permettre ngana sa nini ngana sala ascendance ti na ancêtre na bina liboso siko ancêtre na bina liboso wana yenda ko ebisanga makambu oyo bango basalaka maître chaka wana to komi na o babenga kabal te wana non babloko wana te vaudouisme te maître chaka pour mes alinini nabi babisiko ngombe manga wana mais il faut ça un peu clair tango mais on bloco na ba bloco zo me manga pour na panza ngopé tenga na tuni ga question oui kendo na kabalte ozo me manga na vaudouisme te non kabalte non kabalte ba bloco wana te vaudou pété non vaudou te vaudou est particulier à magie noire. Vaudou est particulier de la magie noire. Tombouctou, les secrets de la magie noire. Il y a un monde comme vaudou et ça vaudou. Tombouctou, il y a un soute et ça vaudou. Bon, tout ça n'a si j'ai en été. Ancêtre wana, on a convoqué ancêtre wana. Donc, ce lobby qui est dans ça là, ascendance tikuna. Ascendance wana ezali
terme moko pona ko faire comprendre batu ke non na okutana na ancêtre wana mais lingo lo bateke ngai na lungwa na keti kuna non ezande ke esprit na ye place o yango ezali na séjour des morts esprit na ye ozala convoquer na o convoquer esprit na ye par parole mystérieuse par ba mot magique na convoquer esprit na ye ba esprit supérieur ba basani ni bazu esprit na ye nyoso neza na on mandat d'amener ba pratique on eza na normal eza normal na muto a na neti na ngai na ngai naza na makambo nzambe pesa na problème naza habilité na makambo nyoso tout tango le makambo nzambe zera na zong so mwa muke tango Léopold asaka discours que note toye na mboka na metokutaki batu wana ba bija ko sambela ba nzambe na temps wana avant que tu ba prêtre ba ya banda ko imposer batu christianisme siko Léopold II pour mundela lo ba vérité mundela ko sarate na makambo nyonso mundela ko maka mundele ataka mensonge te mundele alobaka ba biloko eza réel pe mundele azaka réaliste tangu ya loba ke nota yaki okuta batu wana peuple wana bayebaki déjà nzambe bayebaki kosambela est-ce que ezalaki yebisanga ezalaki na prêtre nini to pasteur nini o ayaki koyebisa bango bosambela bo bayaki déjà bakutaki déjà bazalaki déjà ndenge d'ailleurs c'est ainsi que non je ne parle pas de ba mouvement nyonso ba mouvement non moi je ne parle pas de ces mouvements là na lobela ba mouvement na te l'enseignement au ezababilo non na lobi na yo boye ba makambu o nazoloba eza makambu oyoyo nga personnellement net makambu ya Léopold II est-ce que ça makambu oyoyo batuni batangisango non ata so beti internet au monde ngo mais ba makambu oyo entité originelle ya Congo a révélanga pona Congo au monde ke na babiloko na nyonso tout eza na katiti makambu ya spiritualité soki o amayele te o comprendre pété faut amayele mystique et salama pona ba bornete ah c'est ça la spiritualité eza art yaba eza art moko noblesse o yaba to batangi eza art moko noblesse c'est ça o convoquer koko na convoquer ye akoyebisanga makambo bango basalaka makambo wana oyo et oyo ezo sala que ba génération na ye ba o baza actuel ba vivre ba pénibilité wana ba peiner na makambo wana nyoso tout et ye moko koko wana ninga zandingo wana akopo ye ngana otuna ye na ko bana ye keno bo po bana wana ba longwa na difficulté wana esengi basala nini esengi tout ça la nini po ba longwa na difficulté wana koko wana ko loba ko proposer parce que ataz soka za koko atanga ki classe te mais esprit na ye instruit akoloba biloko oya ko loba eza ba biloko o eza lié na monde actuel autozana tout comme monde moderne ba biloko wana eza donc eza ba objet ésotérique yenda ko laksa bosala lien titan lobeke lien katana kate lien ezaka makila o etambola ni c'est ça lien eza makila ba changer ngota ki bakataka oya mabe wana yango na lobi na yo ekozala réparation mon eza oaka na makila na moko mais mabe wana to éliminer mabe wana to susciter siko ya malamu na makila na yo ya malamu non et aussi la et ozonga ta to susciter ya malamu et pesani allez bo activer yango moi ça me bala basi bande obala te babali mibale bande oza misala te bazui misala moi ça bande ko botate aboti moni ba stérilité musu pezaka héréditaire ezaka balien ba stérilité musu ezaka balien la stérilité musu ezaka provoqué volontairement ezali ogenda kolongola bazemi na ebele aller bakati yo ba trompe et compliqué au libumu le moyen au concevoir ezali souté wana yo moko provoquer stérilité na yo volontairement mais stérilité o ezali spirituel pe ezali o ezali lien ezali o eza héréditaire ezali moko boya ba ayeba na mibalité mais nzamba sungia bali azobota te mettre chaque cause à la pe balien familiaux et cause à pe balien familiaux tantôt pe cause à la pe que peut-être tom sous mutu moko boye ayibié mabota aza ko utiliser ngo ndazo zemité
so ba biloko wana nyonso tout so nakuta na bakawa na belé mutu ba yibie mabota na quel type donc na convoqué ba esprit au baza supérieur ba quel type place au bakangaye type place au bakangaye ba ke ba délivrer kuna ba fongoli kuna ba libérer allez un mois après à Zuzemi aboti lelti lelo akomna ba misato ti lelo Maître Chaka mutu aumeli mingi azwaka musala te asambeli pe moi mingi akutani na Maître Chaka contact na ba ancêtre na ye. Chaque chose a son temps et là on est loko ezaka na temps nango biso ba maître spirituel na ba prérogative spirituelle haute aux anango na za capable que mutu o ninga za boye maramune eza pourri vina ye hein et donc eza pourri eza ko beba naza na forme o ngai ngamo personnellement na kosengela repentance na kosela pénitence ngamo ko personnellement na pénitence on na kosela ye donc eza na miséricorde o sa nini ekoya eza pe na mutu mususu akoye pa na ngaboye na tali vraiment boye ba episinga babi o ninga za bo en tout cas ata oleli nzambe asa nini nzambe ndaboyi mais ça na batu mususu pe oyo peke asala pe bambeba na leleli epe pa nzambe pe makamune fungwami bazali ebele tondi mapeke bato balobi ke destin ya mutu ezaka na maboko na ye. Oui, destin, net destin. Mutu akoki ko changer pe destin ya vie na ye. Destin, mutu aza na libre arbitre. Hein, mutu aza na libre arbitre. Yo mono ozaboye. Koyebi ke so na zumbeli na chubi mutu boye akufa. Ozumbeli wana osanini o chubi pe, osali pe action wana. Mais oza libre arbitre. Oyebi bien que so na zumbeli na chubi mutu osanini akufa. Mais ozu yango osali yango. Donc oponi ko sala mabe wana. Donc oza na libre arbitre. Oyebi ki mbeke mbeli oso na chubi yango mutu akufa. Te na longola mbeli o a posa danger. Oza na libre arbitre. Libre arbitre wana oza libre ya kopona nzela ya malamu to nzela ya mabe. Donc c'est ça. Donc ngai Maître Chaka naza na habileté ya ko délivrer batu quel que soit oza bloqué ndenge nini quel que soit o kangama ndenge nini naza na habileté wana ya ko délivrer batu na ba forme nyonso to. Maître Chaka na kolobela ba liens familiaux nde tozolobela ba rituel oyo ya kosala wana ebele ba ebi ba memaka batu yoka ba cimetière ba memaka batu soki na ba mai ozomona te que par rapport ya ba pratique wana pe mususu mutu musu akokuta na Maître Chaka pe akobanga po osala biloko wana yo sala ka ba biloko wana ba cimetière te ya ba mai te d'abord tant on a lobby na yo awa tant on tuninga question tant on a répondre que na okota en contact na ba ancêtre ya liboso ya famille wana est-ce que okinga na sala allusion ya cimetière te po amso abi abenga ba to na sala allusion ya cimetière te mais na sali ka allusion ya séjour des morts et si ka oyo ba esprit ba âme ya bato kenda na séjour des morts cimetière ezali lié moko impur. Hein? Cimetière. Maître Bandela non. Cimetière ezali lié impur. Cimetière. To ba nyonso ba kendaka kuna ko sala ba incantation donc ba impur. Na lobi boy, yo tuninga question cimetière. Na bi cimetière ezali lié moko impur. Lié moko impur. Parce que moi na kata cimetière. Bakundi mutu na cimetière. Tango nzoto ya mutu ebandi ko se putréfier donc na on a lingala ebandi ko pola tango nzoto zo connaître putréfaction wana ko pola wana na kati ya ko pola wana ezana ba esprit oyo bazo babota maka na kati ka ya ko pola wana na décomposition wana l'esprit babota maka et bien mais baza ba esprit oyo bazali ba esprit oyo bazali je peux dire ba esprit impur pour ba esprit wana bangonde ba bingo ba fafardé Bafafardé. Bazaba habitant ya cimetière. L'esprit on a ba s'accouplera tel ko la biso batonde to s'accouplera poto bota non. Bango fafardé. Bafafardé. Ah. Bazaba habitant ya cimetière.
pe ba esprit wana bango nde bazaka plus proche ya bato. Pourquoi bazaka plus proche ya bato? Pour ba cimetière eza plus proche ya bandako ya bato. Donc bango ba fafardi baza ba habitant ya ba cimetière. Musala na bango? Musala na bango nde zaningo na bango ba sécuriser ba esprit ya bato ba kunda wana ti. To bato nyuso bakina na ça la différence. Na ça la différence. Am ya mutu evanda na cimetière te. Na cimetière et loko evanda na cimetière ezalaka partie astrale ya mutu. Partie astrale ezanini. Moi soko lali. Olali ozolota oza place mais partie wana astrale ne ke kozwa information et tango kolamuka ne partie wana et communiquer corps physique. Ozoye bamba mo ke note na lala ki na lota ki na za place pour to na lota ki koko na biso akufa zo epsanga makambo epe makambo ngesalami. Partie astrale wana yango nde evanda likolo ya tombe. Ce bakundi mutu yango evanda likolo ya tombe. Etikali wana yango wana na vraie forme ya spiritualité, il est strictement interdit kotambola likolo ya ba tombe. Pour ça otambola likolo ya tombe déranger Karine, babenga ngo Karine ya mutu wana o ya za likolo ya tombe. Tondi babande ko musulman o balobaka ke kotambola likolo ya ba tombe ya bato eza mabe tondi mabango. Mais eza ndenge oh lelo to mona ka bato belé excusez ba respecter na bango ba weite mettre chaque chose souligner ngo na loba respect des morts eza rasuta biso za mo bato tozo mekola mokie koyeba ba bande ko ba musulman ba lobi ke non kotambola likolo ba tombe eza malamu te mais bande ko musu ba biso ki muta kufi ba tambola kana bango il y a des gens lelo ba met la cigarette likolo ya tomba mutu azo ça la même sexualité donc likolo ya tomba mutu mutu azo ya kolala likolo ya tomba mutu mais mettre chaque lobi koniata tombe koniata kutu kotambola ka eza mabe koniata kotambola eza mabe makasi na vraie forme ya spiritualité kotambola na tombe koniata tombe eza mabe makasi bo ba o ba kendo sala la sexualité azu moi sina zo kendo sala yango na omoni babiloko wana nyoso tu eza eloko euti na Toutankhamon wana omoni rituel eza l'ensemble des rites funéraires Toutankhamon l'ensemble des rites funéraires Toutankhamon na kati ya Toutankhamon omona embaumement eza na kati ozo comprendre babiloko na nyoso eza na kati or que na vraie forme ya spiritualité nengo yaki na mokili ndenge po salini okozonga jamais bakoki kofungola libungu balongola michopo batio ba coton na kati batio mabanga na kati bakundi obongo donc yebake eza d'abord wana eza d'abord ba prison moko boye déjà oyo baza ko tchabatu chaka tozaki na mamba spirituel toza na mamba balien mais koti biso tozofungola ka ba eza question posaki pour na cimetière mais efongolinga sikoyo nde na fongwa mi sikoyo par rapport ya neto ba ndenge bambomaka mutu kolongola e babilo ko eza ba rituel moko diabolique. Ce sont des rituels diaboliques. Kolongola mutu michopo na nzoto kosala boeza ba rituel diabolique. Certes, c'est la spiritualité qui contrôle le physique. Maître Chaka a donc certifié yango. Moi, j'assume ce que je dis. Mboka na biso soki ba makambo belé zo marché bien té. Eza pour na ba respect des morts eza rasusute. Kala tant tozaka bana bike tozaka kokima kunde bembe omoni kunde bembe camion ya rouge blanc ya rouge blanc pardon noir blanc noir blanc soko zotambola ta ba pneu na ngoko ko nyata yango te kunde bembe wa série wana to yebaka corbillard te kunde bembe ezaka ba camion ba Mercedes ya ba ancien modèle ils ont la moi carrosserie fermée badi tout ezalaka noir blanc kunde bébé ça kala so to moni kunde bembe bo kimi bo ko tatina sambeto mais lelo o mona na mona 5 ans et bembe o ki mande mbangwa ki kota serki ake kota la voir même muto na kata serki c'est désolable donc yango moni mesure o bazwa ki ke bembe la té ce n'est pas tout il faut aller plus loin il faut aller plus loin il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire, d'abord, il faut battre. Pour réformer nos mentalités à battre. Il faut que nous ayons esika ya matanga. Ezali esika oyo. Toko ko sala buzo bate. Toko pesa ba rendez-vous amoureux na biso awate. Esika matanga. Donc,
Tango lobi il est loco musulman lobaka tout. Je suis parfaitement d'accord na musulman na branche wana ne lobaka note ko tambola pe na tombe za mabe. Je suis parfaitement d'accord na bango. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord na musulman. Je suis sincère, je suis parfaitement d'accord na bango. Je suis parfaitement d'accord. Parce que dans le bas, il y a une vraie forme de spiritualité. Il faut qu'on incarne ma valeur. Vous comprenez? Il faut qu'on incarne ma valeur. Tant qu'on a il y a des valeurs qu'on retrouve dans la religion. Dans la religion. Il y a des valeurs qu'on reconnaître. C'est la vraie forme de spiritualité. Mais il y a des musulmans qui sont mais on a applaudir bango. On a applaudir bango na eloko wana. Et en plus bango ba musulman de bazane ngona bango bazaka na respect des morts. Jamais au monde non na monate loi coranique mon côté on a ba bengi ba hadith na ba poésie ya saint prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui. Non na monate que bozo ebembe bolongola michopo bosala non. Par contre, dans la religion islamique, bango. Par contre, bango ne bazane ngona, bazana ba loi est établie concernant makambo ya rite funéraire. Mais dans le christianisme, makambo ya rite funéraire, ezate.